Nasi bande ko belé ba obalandaka Sylvie Mode donc ba mona nga na sûr même na ba émission belé ya mama kam to salaka bino mo boyebi belubu basket donc misala ni sona salaka de l'examen na nzela bilili en tout cas boyebi bo mona nga bande ko pe ba yebi ngate ce qui beaucoup occasion ko la émission na biso beaucoup mona nga vous avez ce mona parce que fetaka même ce maman encore je peux dire une personne de bonne foi, de bonne volonté. Ok, na tini biloko bo fêter bandeko so handicapé na centre songo to place de Songolo. Tu vas voir les images. Vous verrez même les images. Au moins on doit fêter. Mais celui qui a autant image va fêter na bonne année on doit image. Beaucoup regretter autant même biloko azoli autant maman va ça na combien de bana. Papa va ça combien de bana. Des difficultés ezali énorme. Je veux dire on le awa to zo temps ebelé. To sengi juste parole principale biso souris les handicapés. Tout le monde a un niveau à potokuna ou à contacter kaye attend à 50 francs na ye ce qu'a pesi et comment na maboko na biso boluka ko soutenir yende to comme la fin de l'année boye attend moi muke tozana bana tozana ba famille na biso donc to ana pasi eloko ko lia ezate eloko ko lata ezate musala na osala kuna ezaka pasi nga nazana ba mama nanga 98 on encadraka donc bango ni sobe donc baza ba mama na si o mona ki bango baza ba jeune fille baza ba mama baza na bana na bango na maboko mais mutako ide bango azate en tout cas o soki nzamba ko sunga bino na ba ona tangi kombo te bino nyonso motema nzamba toucher mitema na bino bo mona mama Sylvie en tout cas nyonso bo pesa mama Sylvie et comme la biso. Nous, je peux dire, tu n'as bon on a eu, à mon appel qu'il n'a quelque part, il n'a pas poche bisoté, un poche à ma Sylvie, un poche à Bélon, un poche à Cordon. Je pense que ma Sylvie a une association à bien aussi qui est handicapé, puis ça a un partenariat dans l'association PBL. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Siti ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Na cité oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Oya. Bossa abonné. La officiel TV. Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya boss abonné, boya ebele. Boya hésité, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba Bolingo ya handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bossa abonné. Émission Sylvie Mode TV officielle. Le seul et l'unique chaîne qui parle des handicapés. Chaîne où dédiée à un handicapé. Et mon co Maman Sylvie Mode. Maman ya ban ebelé ya kuna ma de na pesi mbote place za en Allemagne vraiment maman. Pesi mbote batunyo surtout na émission biso spéciale ya moko lelo. Na pesi mbote na moko ingénieur BK triple option. Na batunyo surtout ba nga Rodrigue BZ dans les grands temps et puis ça vraiment tout le monde a toujours quand on occupation moi mais nous sommes toujours là pour présenter nos émissions dans mingi autonomie handicapé. Alors l'autre ami Maman Biso mingi ba yebié monsieur ba yebié Maman Marie a se présenter boye baye mingi ba yebié déjà boye ba kaka ba sous na boye bié wana. Alors bonjour papa journaliste. Boni maman. Moi muke papa
nasepeli komona bino esunko ya lelo nde boye rendre nga visite donc naza na esengo makasi. Monsieur de s'appelle sur ma casque sur émission ya mokolo na yo ko se présenter ba dusu baye ba yo. En tout cas merci papa. Ngai komona nga maman Marie na si bande ko ebele ba balandaka Sylvie Mode donc ba mona nga na sûr même na ba émission ebele ya mama kam to sala ka bino mo boyebi belubu basket donc misala ni suna sala ka de l'examen na nzela bilili en tout cas boyebi bo mona nga bande ko pe bayebi ngate ce qui beaucoup occasion ko la émission na biso boko mona nga pe lisusu mkola lelo. Alors, toi, avant cette émission, tu as un sujet de sujet. La première sujet de Bosso, tu as maman Marie à Salakanini comme activité. Parce qu'auparavant, on avait maman Marie basket, maman Marie, elle avait plus de handicapé comme présidente, si je pense bien. Puis maman Marie, elle est sous nini na vie. Bon, nasi soki na okende mwa musika na koyi koloba ba malamu. D'abord, naza maman présidente ya Bolingo. Naza mwa activité na ngai belé na salaka maman Marie ayekoli kolamba na salaka bi mission elubu maman Marie donc encadre capé ba bande connaît ba personne vivant avec handicap na mateya na kolakisa bango mwa muki oya za nango na mika ko kabolango pe na baninga neti pour le moment maman Marie azaiki ko kene banzelane ya ba voyage mais cette fois-ci akenda lisuté nzambe asungi mwa muki na kuma ko débrouiller na limité na esi bokomona ka émission pe koleka kuna eska to débrouiller ka beaucoup mais ça limité akabela biso mwa mabele muke pona toyeba ko débrouiller muke toza wana tozo bunda na bande ko ka ba mama bandicapé mais lelo vraiment nazama na bon na 7e mairie toza mwa misala ebele tosala ba art toteka pe ba biloko o biso moko vraiment tozo former vraiment na mayele na biso moko tosala ka neti ba ji ba kisa bukoko donc mwa makambo ebele so boye bo mona ngo po biso tolinga koloba ka pété mais na ba action bo mona ba moko boye bo commis sur le terrain bo mona misala ba mama basalaka na salaka pe malewa na nga ya kano bino mo boye bikande ezalaka na 7e mairie wana na sala ngo na teka pe moi ba masanga ba jido nyoso na 5 saraka et kuna pe restaurant kamite eko tawana déjà to jeza wana déjà parce que malewa na yo déjà maman Emilia un peu se mettre pas John par contre ba liaka le boko no ba yaka wa ba santsaka en tout cas poto ya biki mama kasa na ba kana meka pe le boko maman Marie en tout cas unika donc na si maman Emilia za quand même témoin na papa na ngai papa John donc baebi loboko ya maman Marie na bengi kutu bande ba camarade so maman Emilia na papa John boya do ba mikolo do ya do ba modèle sika ninga olamba sika donc on a changé sur le bodo plus que obolia ki wana so boyebo kutango eza wana na 7e mairie. Alors juste ton sac de mission handicapé, je pense bien que tu vas chaque fois un sujet c'est juste pour vous vous montrer que tout ce que un handicapé ou un invalide peut faire, l'handicapé aussi peut le faire. Le handicapé peut digne, respect wana. Oyo peut ça valide, peut ça peut handicapé. Le handicapé ça monte le quoi biso à part handicap na bango, baza un être humain de quoi la biso, baza batonza ma créer de quoi la biso. Parce que biso ba oyo tu vas na bango. Biso ba oyo tu vivre na bango place moko. Biso ba oyo tu za bango bisika to tambola ka bisika to kinakosa ba activité na biso, tu peux sauver valeur wana pe. Donc ton négligera bango surtout ba recevoir si tout ba to ba balabala wana o ba ko senga mbongo bozo finga bango bozo maltraiter bango bon mépriser bango tout ce que le ça fait moins respect vraiment tant que neutre humain. Alors moi conseil pe minga ba négocier sur ba handicapé ba o ba na parler azaya musema boko aza ka ba pesa kaye ba sunga kaye azu le lobe ali si le ba ko luka ni ko ça bango yo za no handicapé mais au débuyaka pour un foyer na yo pe. Merci papa Nangai na mutuna olobi wana vraiment oniative mesikango bandeko nanga ba personne vivant avec handicap nga naza ndeko na bino naza ndenge mona bino na leki bino ne lokote bandicapé onyoso basenga mbongo wana bandicapé bazokende o bato bazomona bango sans valeur wana na leki bango ne lokote ebele kutu ba leki nga na kitoko na mayele peut-être na makambu nyonso mais bandeko nangai to meka pe ko changer to meka ko bongo na mwa mukie bandeko nanga biso eska to vandi wana na 7e mairie et le but kende to vandi wana toza na bambongo toza na eloko te parce que tel neti sikoyo
nazo benga quand même bandeko oyo ba soutenir biso ba meka ko soutenir donc tant toujours senga ba aide c'est qui est toujours na eloko te so toujours na eloko to ko senga aide te mais bandeko na nga ba bakenda ko sala mendicité na te ya bango mwa mingi est-ce que toza wana na 7e ri eza gratuit soko komi wana ki biso oyebi eloko te to apprendre yo musala okofuta eloko te tokolakisa yo même kolamba wana même kokalinga nguba na kolakiso kokalinga nguba mo ya ndiki mo ya spécial ya kitoko oyo kokanga kaka okosomba ta sakombi moko ya nguba okangi 100 francs ekoyede yo na tongo bana no ba ozanga lipa olia te na place ko kende sika moko boye oteli mezo senga bakomi ko traiter net eloko te bandeko na ngai to meka ko changer mukie to bongwana to tika un peu mendicité to komi na d'abord toza mokonzi na biso Fati boyi mokonzi na biso asika papa Fati aye donc il faut to la kisambongwana ti aye donc to la kisambongwana mo boyi bandeko baza pembe ni basungaka biso donc mbongwana ekoti bandika po boye baka wana ya mendicité donc makambo wana il faut esila tokoti makambo asika toana makambo asika donc to meka changer bandeko nanga to yekola musala to luka musala po lobi esunga biso na biso to za malamu vraiment boye ko musala ndenge mama Maratu ko bapesi réponse moko oyo na ba s'attendre nango toujours pe s'attendre nango toujours parce que la question na pose batu mingi ba handicapé belé nga ça nini na ko ko musala ba pesa ngate ngai doit c'est-à-dire il se lamente toujours à chaque moment, chaque fois qu'on pose une question, pourquoi on débrouille, pourquoi on s'abouille, est-ce que bon on a 10 000 euros, est-ce qu'on débrouille de mon côté, au lieu si le sur Senga, vous voyez là, c'est ça des choses aussi, bon me rappelle quota là yango. Alors bino ba obe bo débrouiller ça courage, yango c'est pour cela c'est ça mission oyo, bino besoin de qu'il y a poto, tout en Afrique, toi Kinshasa aussi, na RDC partenaire Kinshasa, mais la façon de vivre d'abord de nous les valides, et le seul les valides souffrent et les handicapés, bah en enfer. Si nous les valides on souffre d'abord, crise des alliés, les handicapés vont en enfer. Alors c'est pour cela que c'est un bidon mingi batumte malamu, papa Dieu donné qui simbila. Na yo kala papa, un bon de place aux alliés. Na yo kayo kala abe Dieu donné qui simbila. Kala yo kala papa na ngai. Mama raza awa. Adebuyaka, aza pena batu oyo formé. Mais juste là pour ça que moi entreprise na muki, je peux dire ça entrepreneur. Moi, entreprise na muki aza nango wana abosa emata, mais il y a pas de possibilité pour amatisango. Alors ça restaurant, alors ça centre de formation pour à chaque fois tu as stigion ma casse sur zanaye, tu be dango pesa mingi et puis elle s'est bien préparée là je vous dis et je vous confirme. So tu es maintenant mais il n'y a pas de John bakoye bisayo. Elle s'est bien préparée. Donc ça bien ça restaurant, même tu as poto, référence comme ma tongue ma simani be pas nae. Beaucoup ça en référence. Alors boy sunga et bo ça c'est vraiment poté à réaliser projet na wana vraiment malam. Alors deuxième situation c'est bon tout comme la fin de l'année le 1er décembre le 1er décembre bientôt dans quelques mois 30 jours 30 jours 2021 to besango à la pipo donc 2022. Alors tout le temps au peu mingi difficulté ça peut ma casse tout un biso handicapé pas un biso valide même handicapé mais mboka na biso bikane situation viezo kende bato songa bato mingi ba libanda. Alors sur pour la bino ba handicapé faites na bino ba passer ndenge ni vraiment papa eza mawa pe pasi neti awa vraiment boy donc kaninga uti koloba wana biso kutu donc batu ya makolo bazolela makasi siko comment expliquer handicapé ou azo meka kaka ko débrouiller na kokoso donc toi vraiment na pasi makasi to wana pasi makasi vraiment mingi vraiment nazo senga bandeko oyo baibi mama Sylvie bandeko baibi mama Sylvie en tout cas bo contacter ye parce que yaza moko mutu nyoso na niveau ya poto kuna wa contacta kaye ata na 50 francs na ye soko apesi ekoma na maboko na biso boluka ko soutenir yende to comme na fin de l'année boye ata mwa muke tozana bana tozana ba famille na biso donc to ana pasi eloko kolia ezate eloko kolata ezate musala na osala kuna ezaka pasi il faut sunga bandeko mwa muke bandeko bayaka formation wana o nazola kisa musala donc na suka nango
en tout cas il faut yo moko opesa bango transport otala kaka bauta bandroit ya musika mais makoki ezate muta osunga zate yango na sengi mingi surtout mingi na penser mingi na mesela be na biso puisque mesela be kisimbila en tout cas ndenge ezali kosunga biso papa tala biso pe na ne oyo na fin de l'année oyo na bengi pe lisusu mama na ngai mama Emilia na papa John na ebi nzamba pesa bino mutema mawa ya kosunga na solola na bino vraiment bosala ngesengo makasi mama bobosa na biso te na fin de l'année en tout cas toza vraiment na difficulté makasi na si royaki na ndaku na nga omona nga na bana na bandeko mususu ka nga moko te parce que nga nazana ba mama na nga 98 on encadraka donc bango ni sope donc baza ba mama na si omona ki bango baza ba jeune fille baza vraiment ba mama baza na bana na bango na maboko mais mutako ide bango azate en tout cas ce qui nzamba ko sunga bino na ba ona tangi kombo te bino nyonso motema nzamba toucher motema na bino bomona mama Sylvie en tout cas nyonso bopesa mama Sylvie et comme la biso et ko sala nga bien vraiment makasi nazo bondela nzambe bino nyonso bozana mikila poto Europe mobimba do bino nyonso bomona mama Sylvie en tout cas et ça la bien ndenge sala kaka boyebika bino monde bosalaka. Alors, ouais, un message où maman Marie a passé pas je pense bien ce que moi si l'année passée bien que botindaki vraiment, je pense que moi, il y a une image avec le cordon, avec BK, avec un centre, déposer le dans le centre, où il y a une contribution à le alors, nous avons surtout Botinda, comme nous, je peux dire, Tinda Rambon, on a eu, à mon appel qu'il n'a quelque part, il y a une poche de bissoté, une poche de masse vite, une poche de ballon, une poche de cordon. Je pense que même si il y a une association bien aussi qui est handicapé, puis il y a un partenariat dans l'association PBL. Un exemple, ce sont maman Marie Bolingo. Ils ont partenariat avec l'association maman Sylvie. Maman Sylvie, je veux dire, Mboka, RDC, mais c'est la province nango. C'est des associations EPM qui sont au Yépa en 80 BD. Il y a aussi un rappel mingi. Il y a mon corps comme ça là. La possibilité soit qu'on a bunda mais moi au kangote. Tu sais mingi maman Anne Marie Mbanza, maman Ebiso, yoku to linga bandi ma casse. Yo to bosta bandi kapete tu na to chef so na beka boni batukuna baza bien baza mama ebele kuna mama blandi machanga mama na ngai fait de l'année yango to za bino bosunga ba handicapé no surtout ba mama surtout boyebi biso ba mama surtout boyebi boyeba ka mission open nga mission ba handicapé oyo obo considérer mission ba handicapé oyo bo comme message oyo ke pourquoi pas que ba handicapé fêter le cola bana ko mususu pourquoi pas que foyer handicapé fêter quoi foyer mususu fêtaka. Papa on va aller à hamburger, bachama, frites, pourquoi on va aller à ngopé même na bonne année oyo. Na bon oyo mkiotina. Moi ils ont moi tout moi système obenka ils ont volonté, ils ont volonté $2, $3, 5, 10, 20 euros, 30 50 euros, tu n'es pas ma Sylvie. Bon, moi, bah, image. Donc, ça a été remercié nos jours où on a déposé. Le 25, il y a quelques jours. Vous savez que les handicapés vont fêter. Donc, on a tout fêter à Bandako. Donc, on a tout fêter à Poto. Parce que d'autres personnes, je vous dis la vérité, à Kinshasa, nous avons ma chose, mais mais les sommes dans la moi poulet, ça dit que oui, on a fêté quand même. Mais souvent, quand moi, moi, Thomson, moi, ça fait mal. Attends qu'il n'a rien dans ses enfants. Même pas que c'est relié à Pamba. Le onubosa, moi sac à l'osso, moi carton social, moi kaya, moi huile, moi semoule, tinda et comme moi si va zuango, na Kinshasa bogo monango. Tu as l'impression que tout ça descend bientôt là. Tout ça descend dans le centre, tout ça descend partout. Mais la possibilité moi si va ça nango, c'est insuffisant. Yo to singe pas bino, bande ko na biso ba para, ba mama na biso para na biso bozakuna. Bande ko mi ba basi bazakuna. Tu es jeune, tu as de l'argent. Au sein de le côté, tu n'es pas ma Sylvie. Ça ta action, il y a charité, n'attend oyo. Ça ta action, il y a malam, n'attend oyo. Pour te dire, mais pas au boss santé, bon mon sala. So ça dit action, wana, ça m'a boss santé. Peut-être tu as des difficultés, tu as des problèmes. Tu trouves jamais de solution à tes problèmes. Tu n'arrives même pas à réfléchir pour tes problèmes. Tu as dit à tout le monde, tu vas partager avec tout le monde. Maintenant, je vais trouver des solutions. Peut-être une action qu'on posait oyo, et qu'on apporte quelque chose. On est qu'on a bis son handicapé va fêter en 2022. On va continuer kitoko. Nous sommes le 25 décembre, nous sommes le 1er janvier. Alors, tout ça va descendre mingi dans la semaine le 20.
le 20 wana il y a place photo ça ba action to ba centre handicapé na Kitambo na Funa na beka omso na nini la Lingwala na Mbushi et puis na soso bolingo maman Marie tout ça moi va descendre ce que peut-être moi attends 5 tonnes kaka de l'osso au lieu de moi il y a ces moules si n'ata 3 tonnes il y a le koboé et ça il y a celles qui ont de l'argent mais ne savent pas comment de penser, comment partager. Tu donnes aux gens, au Mélissi Bango Balié, le Barbo Sanayo, le Barbo Fingo, Barbo critiquer, il faut moutou. Barbo c'est même Bola, c'est des Bango. Mais Oyo, au Pesa Moutou, allié, à Bosanakate, maman Milia Yowana, Ata Posa, maman Anne-Marie, Ata Posa, maman Séville Moko, Ata Posa, Belé, Bakso Belé Posaka. Bato Bosna Bangote. C'est-à-dire, comme tu as merci. Pour merci, wana, il y a même les botas, même foyer, même travail, même projet. Donc, tu as un poste qui est le 20 décembre, tu as un centre, handicapé, tout ça, action. Tu as un sengi, tu as un pas moutounion sur tout. On a biso. Moi, 50 euros, moi, 10 euros, 20 euros, nous sommes moi, nango. Maman Sylvie, numéro de Zawana, na Mpanzu, il y a plus combien de cas? Plus 49, pour moi, plus 49, et ça, on a vu sur Benguier, aux États-Unis, aux Paris, aux Angleterre, aux Wapi, aux Yokomona, on a place sur Ozala, sur Tinumbon, on a eu Canada, sur Tinumbon, on a eu Ekokoma, pe Kombo no pe Kokoma, tu te remercier. Comme si ça soit pas spécialement le qu'on a eu, ah, bah tu vas y bangate. N'est-ce pas bioté, mais nous avons le colo, aïe, bio pas comme mon aïe. Alors, tu sais vraiment. Bosunga ba handicapé va fêter malamu par contre en 2022 vraiment malamu l'année encore il y a récite pour jouer un projet handicapé parce que c'est un projet belé je fais autant de émissions avec handicapé il faut mettre un projet mais comment ils vont réaliser ça quand il n'y a pas de support il n'y a pas de moyens comment alors to 5 bino bosunga bango pour tu vas fêter malamu maman toi avancer émission bisoana je pense on a sembele pas bosunga bino et pas tu surtout bazawana on a sembele nini ya suka te nini ko bakisa vraiment. Merci papa. Avant na luba maloba na ngai suka, pardon nazama na luba moko na ngai na bosa na so na bosa nyango ezalo kwa na sali lisumu pa nzambe. Mama Emilia, ce que omona ngai lelo ka biende na zaboui. Ba mama oyo eza pona Mama Emilia. Mama Emilia moni cadeau na ngai na zwaki, otala ngo bien Mama Emilia. Moni na bibi kitoko. C'est grâce à Mama Emilia na bosa na côté donc on a la taka elamba oyo na mona Mama Emilia mba moko en tout cas couper Mama Emilia en tout cas maman na ebelo na lobate nzamba mona bino kaka pambola bino na ebike bobosa na bisote donc naza déjà na ondima partenaire na biso numéro 1 o na yoka déjà sango eza Mama Emilia na papa na nga John nzamba mona bino pambola bino na libota na bino mobimba. Nazongi siko na maloba na ngai suka ninge tozoka bwana. En tout cas merci beaucoup ba partenaire na biso nyonso en tout cas tolinga bino totiaka bino na losambo donc nzamba sunga bino na yebike bobosa na biso te toza pe na posa to sepela lokola bino pe boko sepela ata ibele te ata muke kaka et ça biso malamu bomona ka mama Sylvie na esi bomona numéro na eza en émission en tout cas bomona e nyoso bo pesa eko komena biso. Merci beaucoup papa. Question moi dans lango bunga ki échappa ki ngeye comment bandika ba fetaka na ba festivité ko ba bona ne ba Noël ba fetaka comment ba continue ba fetaka en tout cas ya pasi ya mawa OK kuta handicapé mususu soka tamboli c'est tout ba basala mendicité wana de pona lia na ndaku na e il faut tambola na ba coin ce qui peut tomber ki atambola na baba mutoko kabela zate aya vandika loko amona mawa ba misu balala kanzala prévala neke ce bolingi bo mona ba frère na biso oyo vraiment baza batu moko ba ida biso baza na biso ka PNR news toko tambola okomona bokomona to sala même émission okomona lolenge bandicapé bazo souffrir na mboka o et surtout ya neo aneo tellement moi babisika mike bande ko bikela bakanga côté nyonso biti ezaka sute okende lufu ezate donc bandicapé bavandi kaka boy donc ekozala eza bona ni mona ebite eza ya mawa vraiment pona biso yango moni to beta kambela doso nzambe ya simba ka mitema ya batu pona eleka ta mwa malamu ata Thompson ata ba ole sosute mais baso ata Thompson na banda pona bango et ça langa moi bien. Alors et ça moi malheureusement on dit que handicapé va faire des conditions peu difficiles du manière que ce document toqué personne à émission ba centre yo moko kana passer la façon de vivre yo zalanda ko ba foyer handicapé wana nous sommes pas je peux dire quoi tout ça ba mendianté
et bien mission ma Sylvie aux émissions oyo ne peut pas papa Molière Mbote pas oh papa Molière bien émission babola mais chez nous c'est l'émission des handicapés c'est on pas touche pour les handicapés juste pour l'intérêt des handicapés non plus pour moi même pas pour Belogne même pas pour ma Sylvie parce pas gagner non non bah ça quand a yebi souffre ça handicapé elle a vécu ici à Kinshasa a yebi histoire handicapé yebi pourquoi ça ka émission le pourquoi ça chaîne oyo pas yebi pour ta c'est monde entier comment handicapé à Kinshasa souffre ka so que Kinshasa souffre bon la province bazar condition nini sur la festivité bientôt les autres déjà le 25 ils a le premier allé il y a pas date oyo la Kinshasa vraiment pas besoin d'avoir date clé il va fête à minene au moins là tu as et vraiment au quelque chose dans toi moi au moins elle y viande thé elle y poulet thé elle y poisson thé tu sais que tu vas mettre je peux dire la tête de l'enfant on ne sait pas alors tu sais vraiment bande qu'on a biso donc au senga bo songa ba handicapé dès to bébé orphelin dès to bébé vieillard plutôt bébé handicapé au bo pesa bango bo remona ngo ba image au bo pesa ki année passée bo mona ki ngo to pesa ki ngo na mbushi na ndé pas sozo kana nazwaki soso nazwaki loso nazwaki huile oui nazwaki alors ezamala vraiment to tinda to bo ba image to ça de santé to na rappelé bien que le 20 la semaine le 20 décembre tout ça va descendre là-bas centre handicapé nyonso maman osama quelque chose na yo au bomba qui ata quelque part au ça projet qui va na un crédit pour na carburant na yo pour tiner mutu songolo aboko libanga ma dédicace nzema ko oyo ko leka nango ça la action de charité ezama lam abedu qui simbi la papa bika biso ka tout supporter comme la souffrance à batouté comme on a pas à batouté de to sengi na yo vraiment papa na ngai ko bossa sous ko bossa na batouté parce que to mona yo kala to ko pe kala ta ba maman handicapé o ta ba maman oyo ngako sunga mingi tala bango vraiment maman Sylvie azali bo sunga ye bo salisa po ye moko akokate na ba aide na bino na mike boko pesa o boko bakisa wana yo ko sunga ye peut-être asa ba action wana pe bon moi ba imaginer que c'est passé na mutu nyonso tout oyo ta émission oyo ko lekate o tie mega na yo to za je peux dire comme ya wifi na yo tala biso émission oyo bozo temps vraiment de la émission oyo boka ko le ba handicapé ndenge zalaka boka ko le ba handicapé quand on est à la festivité na bango comment ils fêtent comment ils passent leur fête de quelle façon quelle manière il y a plein de difficultés et il y a des difficultés financières parce que un bon hôtel je te dis bato ba yaka po ba mona ba oshwe ba mona ba du stade ba mona bango ba rebelle ba kapela ba osenga mbongo ti limité ngaba moti ba limité ba osenga mbongo siko na ta fête oyo mutu ata ba na ye ndani apesa muninge loko. Deuxième chose, façon qu'on lié na banda comment ils mangent. Je te dis, s'il y a des gens qui souffrent dans notre pays, oui, bah je souffre quand même. S'il y a des gens qui souffrent dans notre pays, vraiment c'est des handicapés. Façon à lier ka oye ba te qu'on dit ma pété et puis ba botaka, on mettait quand handicapé ta bota moi na oyo. Moi ça qui toko mon ba qui toko. Mais sur façon on lié na bango. Or tu es bien que Kinshasa a so dit que ça bien te otali ko lia, otali moi finance, otali moi éducation moi na c'est fini moi na bébio. Bundaka. Alors, tu veux bien que bien paye de votre part au Bundaka. Vous aurez belé, tu as besoin de payer, vous raisonnez bango. Vous raisonnez bango pour te pas fêter ma lame. Vous te moi sourire na handicapé. Vous te moi sourire na famille handicapé. Tu as un message va payer Sabino. Pour mon nango. Pour vivre en ba image. Bekaza toujours na biso. Pour mon nango. Maman Sylvie a une initiative voilà que le 20 les a descente dans le centre handicapé. Nyonso, maman, papa, révérend père, monsieur l'abbé, révérend sœur, vous avez quelque chose nayo, Tinda pas ma Sylvie, et vous avez malin vraiment, on reçoit fêter malin. Donc ça on peut intérêt nabiso, je répète, tout ça peut intérêt nabiso té, biso, non débris, bien sûr il y a des belletés, mais tout ça on peut reçoit fêter malin. So vous avez ce moment parce que fêter même si maman encore, je peux dire une personne de bonne foi, de bonne volonté. Ok, na tini biloko bo fêter bandeko handicapé na centre songo to place de Songolo. Tu vas voir les images. Vous verrez même les images. Bon monde on va fêter. Mais celui qui a autant image va fêter na bonne année on a image. Beaucoup regretter autant même biloko azoliota. Maman va ça na combien de bana. Maman va ça combien de bana. Des difficultés ezali énorme.
Je veux dire on awa to temps ebele. Donc c'est juste parole principale biso souris les handicapés. Pour sourire les handicapés. Normalement quelque chose de $, $3, non 10 €, na yo tinda. Vous pouvez s'accoster les handicapés. Maman blani machanga ba feti yango yo. Maman Anne Marie Mbanza ba feti yango yo. Maman so nyonso tout au bosso de biso, o ngaka Beka, ngaka Rodrigue, ngaka Sylvie. Donc pour ça qui sont handicapés na moment oyo. Alors maman Marie, donc presque na souka vraiment émission na biso. Il y a les lots auto PC mbela vraiment pour na Italie handicapé. Puis c'est un message à souka, Italie fête le 25 dans le 1er janvier. Merci papa na otaka donc j'espère vraiment on a koyi koloba yango si au lobby bande ko na biso baspe mibali bayoki mais na obakisaka ke en tout cas nzamba simba mitema na bino po eza vraiment malamu bozon que ça sourire na ilunga ba personne vivant avec handicap et ça moi bien. Donc, tant que ceux qui ça m'a souri, les personnes vivent avec handicap et ça c'est bien. Beaucoup zanga kozwa ba merci na binoté vraiment tokoto dans nzambe me belé pour na bino. Et puis to senga vraiment que nzamba baxia na obo pesa biso abaxia la bino vraiment de plus na mabota na bino mobimba. Merci beaucoup papa na ngai. Merci beaucoup à maman Sylvie le bolingo handicapé, maman oya porta handicapé na motema bango vraiment maman oyo vraiment à salisa bante pas handicapé za passe na il va handicapé tala moto ya zoki eba ka douleur pe moto ya zokaki ndenge zalaka c'est-à-dire ceux qui zokate et bi douleur ya potate mais moto ya handicapé ayebi douleur ya handicapé moto ya veuve ayebi douleur ba veuve moto ya orphelin ayebi douleur à orphelin moto azaka enfant de la rue à l'époque il y a la possibilité ayebi douleur wana alors même ba obini boyebi angote boka ma solo sunga ça y est ba action wana posaka un plus kati ya vie de handicapé. Merci papa na ngai na loba vraiment mingi nazo senga surtout soutien mingi pour na émission pardon pour na association na ngai. Na osenga mingi vraiment soutien pour na l'association na ngai bolingo surtout mingi ba maman na ngai bota misala na osala donc souci na ngai vraiment monde ba négliger biso nge sala nga malamu te yango yo na lobaki mapona bandeko na nga ba personne vivant avec handicap nyoso nga na yebi na kopesaka bango gratuitement mais siko na gratuit na opesa bango na boite maile na nga na opesa bango yo fele mais nazo senga mingi nazo zanga yebele nozanga yebele ba transport et puis ba matériel surtout na kolamba ana et senga moi biloko yebele vraiment ezala vraiment pratique na théorie mbala moko mais makoki ezangati na moi muke onga mona nazo zwa nazo lakisa bango to sala mais okokate mingi na beli mesela beko tikanga te na opesa numéro na nga na beli lisusu mama na ngai Emilia na couple na mama mobimba vraiment bobo sana ngai te na association na ngai numéro na ngai ezali plus 081 42 51 640 numéro na ngai WhatsApp eza 089 80 60 469 wana numéro na WhatsApp so bobenga bokozwanga na WhatsApp na numéro wana vraiment esa nga bien so bosunganga atamuke et surtout année oyo naza vraiment na posa ba mama na nga ya bolingo oyo na bande ko lakisa musala na janvier nazo luka nazali na besoin il faut na pesa ba o ba yebi musala il faut na pesa bango quand même ata ba brevet mais makoke ko ça même ba brevet ngo ezate naza makoke ko ça ba brevet te na ningaki pe na sala émission moko ya ensemble bomona moi mayele o nga na laksi bango ba o bazui bomona pe bango ndenge ba kosala elubu na miso ya bato mais makoki vmezate yango na osenga mingi surtout maman na nga Emilia couple Emilia papa John na mesela be na biso na yebika lingaka biso makasi mesela be kobosa na ngai te maman Sylvie nzamba pambola on ayebi que ça la bongo oyebi skato utaki oyebi souffrance to mona kala nzela beach yango yo okoka kokanga motema na yo te yango toujours ozolemba te na ko soutenir biso naza na kondima na yebi ke okosala quelque chose pour na association pour na batu na yo oyo tika awa mais ba partenaire nyonso na ba ona yebi te
vraiment nzamba simba bino bosunga biso vraiment bomona ka maman Sylvie à partir à kuna donc nyose rekomena biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Marie, pour le temps disposé qui toute cette émission. Merci beaucoup, Nabeka. Merci à mon donné sur le tour de l'émission Oyo. Tous ceux qui s'abonnent toujours à la chaîne officielle. Vous avez toujours l'émission jusqu'à la fin. Et ça me vraiment bientôt là. Toujours l'émission comme d'habitude. Et on a bientôt là. Mais bien que ceux qui sont moi, temps Oyo, et bien la possibilité. On nous paye, on me paye, on paye Bellon. Quand il n'y a pas de possibilité, moi, si vous êtes partenaire, moi, alors comment on va continuer les émissions. Mais Somme Tazali, on va se dire, Sylvie, il y a quelque chose. Pour moi, que tout ça, c'est sur l'émission. Parce que il faut tout ça payer. C'est ça, tu vois. Et puis, comment on va vivre ça, l'argent? C'est un peu ça. Alors, nous sommes tout Oyo. Dans tout Oyo, il y a un Kabeka vraiment, imaginer. Il y a un rodé qui façon de parler, malgré moi, je parle un peu vite. Oh, je laisse Ramba, on a le bagatelle. C'est-à-dire, c'est ma façon de parler, mais c'est un effort. Là, je vais malin, pour te sur le canal. Alors, vous voyez donc, nous sommes le cas image à Bellon, na YouTube. La façon Rodrigue qui présentait l'émission, je suis là, nous sommes là, je peux dire. Notre structure BK est là, il y a un service ébélé, un bloc ébélé. Fête na yo zango à Kinshasa, il y a mariage, il y a collation de Konayo, BK zawana pour na image, au matanga mutu songolo cousin, cousine, papa, maman, aza à Kinshasa, BK zawana pour na bino, au baptême ya mwana, au eloko bo événement sur tout, aux zango pour ça, service à zawana. Triple option BK et zawana et ko zanga tie vraiment ko servir bino na oignon so, beaucoup zango comme besoin. Anniversaire na yo. Eh papa, il a une bossala. Ba maman na nga ya poto nyonso ba obo soutenir biso anniversaire na ngeza le 27 décembre. Non, c'est pe la mingi vraiment ceux qui bo kanisa ngesa nga sou bien makasi vraiment. Naza la posa na fête. Ndenge bino bo fête na poto. Ndenge pe na besoin na fête pe awa. Na nina sentir vraiment que non, naza na ba maman na nga mo bo ndenge na kanisa pona bango pe ba kanisa bongo pona ngai. Merci beaucoup maman. Numéro na nga 081 plus hein? Plus 243 081 42 51 640. Donc le 27, vous savez fort sur les 25 au fêter te biso ba auto le 20 ko tira biloko ata le 27 to se tout maman Marie a et ça malin. C'est-à-dire pas biso to tira biloko le 20. Peut-être que vous avez le mot répété. Tu retires gagnon sur tout et pas handicapé. Puis tu as le côté. Tu tires gagnon sur tout. Donc ceux qui vont rejoindre le 27 sur un hour. Ah, ils ont maintenant pour la biso sur tout. Je vais te faire ta gâte. Bien que fait ta tête. Comme je disais avant, qu'un service c'est Zawana et répondre à besoin de sur tout. Donc pour qu'à chaque moment, chaque fois, même dans le cas journaliste et moi encore, j'ai fait des émissions politiques, dans sa analyse politique, dans sa laka, mission européenne, sangai, dans sa dans sa tout ça comme ça là n'engage singeli mais de base dans la ah après maman Sylvie on est ce qu'on va direction générale c'est pas maman Sylvie il y a direction générale dans vraiment alors venangai Regina na Italie ah papa otika wosananga na biteni to bebana papa Regina na Italie na pese mbote ko place ozali obosana ngai to bebana donc on est sous-pété ah là c'est vraiment je pense mettre au moins là le 20 sur votre nibi sur bloc wana le 20 sur le terrain pour te déposer en gros. Merci, bye bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. 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 Na site Oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya. Bossa abonné. Na officiel TV. Mode Sylvie TV. Bossa abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone, boya ebele. Boya hésitete, boya bosabone. Bosabone, bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV.
nazali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te.